Non, c'est Kalaka, essaie. Allô, essaie. Oui, oui, non, bien. Nganga zangi audio nanga. Ayebinga depuis bo mwana oh wapi. Ya yebinga bo wana ayebinga wapi. Yakoya. Ça fait notre premier défi. Nous faisons la caméra, la mort, c'est live Yakoya. Banda Kika, il parle beaucoup. On monte sur le côté de Jaël. Tu comprends bien? Na ye bien da fui d'ici la zone aya poto azaki na mwasi na ndaku esi mwasi nga zaka sud africain ba nyonso ba bi histoire oh bata fui d'ici ba yebi mwasi azaka sud africaine après mwasi ba yobot azaki na se pe ba zem blo mo ba bon na ki pe kututé ba se ba mikala balanda champagne na sima nga ki pa na bango te oh après yebo oh mwasi na ye ba yokanga mwasi na sud africaine na sida mwasi bazanda komoko e ba mwasi na sida yebi ka songa captain e bomba na te kuna so sali be examen e bomba na te e ba kange na sida akimi siko captain aye France tanga aye France ngape anakipa na ngate nande masango epanzana na captain kuna nande mwasi na ye wana akufa ba blo mo babongo pa yebi kanga skenda captain na sana ka ba 10 jours ba 10 jours na zongi na ngam o moni mama osala ba tout non sa captain baza contrayer na mo ba ta captain baza mata ba jeti ba msu boye c'est tu que makambo ko tika ngote aluka ka base makam Jimmy Bella asona na Karine amata na lève Sarato so Sarato so be mutu mo boye akangi zo la changer voix ka bandi ko finya Karine ba chino ba kipa la bango yeti asisi aye ko fika Gloria c'est maman e bi marabe Gloria so peni akomeli nga petit na o finga Gloria pona yo na kipa na nga yeti. Et ce qu'on a yé, attiré dans le bout message mobe comme quoi qui est oye azanga nanga ngana ke ne pesa nana ki ke mana bodu ke pa na ye ba blo ma bon nesi manana senga ba preuve exacte preuve exacte et comme il lobby oh ngana memele ke ken piana loko client ken akanga soki gloyo langi na kisi kina to matakuna ken piana to matakuna après quel nzambe na loba ese comment na benga ya pito loba na benga ya pito ngadi loba ken tanga na bi ken nganga o alobi ke yo o kenozo kisi et tout eza chuke ken abi na yeba ke eza chuke parce que likambo mo ba alobi ya voiture na ça na captain eza likambo to zaka ngana ya voiture mais pourquoi chuke o sala ba sale jin ngana bisa eza chuke gangela e tant na pesi ken numéro kene bête téléphone be biminga ngajela bi oh chuke zo ko ma message na selo be mission to ba ko e poto ki c'est ça kinga chuke na sana numéro le te habite la kutu jile botata la zaka sage jile ebisa kinga que ken kebe jo no monzi alinga sali réputation à Jaël ok et si lango ken ayo benga ito ko tina appel conférence zana chelo ndeto na awa nga salanga wapi ana poma mutu mimi mwe bisida ya kana makambo ebele musu kwanza musu bekandeza po ya zui pa papier na France apo na sida papier ya zui abanda ko benga ngai o to kangama ngape na kipana ngati ko benga ngato kangama na kipana ngati akomi kuna o gloyo langi njoka ba mishi ya tala be mishi akala ba mishi mo gloyo langa sala kala yesko akanga ngo ayo matesko pa gloya na 2000 boye olinga ko voyager simba kate njoka mishi gloya yemo ka sala yesko atala ngo ayo ngo skolo kwa yende nganga pour ça que azo actualité en fait bato kipana bango pe yete asala ko boye Wamble kyanga ba komate na pa. Bosa nga pisa nga binu na mir nanga. Bobu so makasi boyko. Kikoyo yoka era tinelenga audio zelana l'action. Era tinelenga audio Jana na la kiso era tinelenga audio. Tu ali boso na bwana nga okipe tala audio tinelenga soit disant nga omoni makamba ba vie o baba jaloux moko aza posaka asa beze est-ce que nga sali yo na likamboza lokuta chuke ngana na ba audio na yo obaki so na fongoli live o chaba yo ozata na audio moko te tiazo ko sebino o eza na ordinateur lokuta ngyo ndi prendre na na bandi alobi aolongolango aba moi quelques biloko asili si wana ako ordinateur banda no ordinateur kaka yemoko bebe bosengela ngaye audio toke kuna conversation alobi boye ayaki na live na yo atla confrontation na yo bloqué ye
te chuke azana besoin na pese makambu dana otindelo ba conversation ndazo komela mana na ponga kokana ko soma makambu belebele na TikTok te ba live belebele na otindelo ba conversation tanga tindela mana na so atindela mana na ba message ke ngana nganga na boule na ye ayebeka ke bata ba musicien bazana posa ba nganga est-ce que atindela mana na boule ke ta mana na omona ke anganga nanga kutu suki na yo jala memango epa na ngai mana na opanique ayebisi pas posa nganga pas posa nganga c'est que jala pesa ba suki nanga kuna to benga na to mona na force ko mana na pe afoka e ya buleka ka zu client loka ayebi ke bato ba musique balinga banganga trop tanga yo kada kombo kisi mana na ofunga mana na pe afinga e tanga fingi e mana na skwa kanyo ba capture azong selinga absinga atala no numéro ezo komela ba message abuzoba aza sopanga chuke et puis misco fait na Captain ton na koma ki abenga na téléphone j'ai le combien photo yamba yo par rapport à petit na Captain tellement na bi na Captain balinga champagne penate bata Captain ba jalo champagne da bala mungele na nabi bata Captain obenga tukuta na mama biso ayibisanga na liko mono na bata Captain te ya mibali o balinga champagne te na mono na bango te ba finga champagne na lingi te champagne c'est ta sœur ngapela kumna ngaka o balancer oh ya te chuketa o kipe na obenga yo njoka ndena o repousser bongo e bakse bakanda ba message ngabi na zongo solo sko yena bichuke yo so komela mana na ba message ke ngana cheke na kisi yo zalanga nga depuis quand pourquoi bolingo ko se bat makambu obana makambu depuis kala to kipe ko te depuis Captain o ye poto sala makamla yo ale akobi ko benga ngana yambaka ite na ndeti ka nzambe ona ngina sombo bilamba te ngabi okay na kipa kate na yambaka te ayo sela nga audio zala chilo audio chuke pa fela nga audio na nga yoka c'est quoi ces délires là moi zela ces délires là moi je t'appelle c'est quoi ces délires ubusa mabweneni hein. C'est quoi ces délires? Yo quand ça va moi là où ken piana le ben est solo hein on a ngalo toti musika hein ngalo toti musika depuis ba frère ici yo kata katanga boy ma moi là ken piana le ben est lo kutanga benga ken piana te na expliquer ken piana sonde nini non nga sala mamba ki cité on a ba fali que non j'ai la gazo qui se parle ngana besoin bongo kolanda ngote yo andi on ngai yani yambanga to sola la mona yo to lia na restauration na Champs-Élysées na somela to des chaussées au lolo baninga bozonga yo sana donc to sola to mona na ese nzamba bolingo na tikala mona garçon te kono mituna azana bula tshila nga poison azana bula drogenga parce que si abenga nga na yambakete za ken mutasinyala nga ken ebisinga chukia komelinga awake aza sopenga nga na yo mutu mo komelinga to tinga ken atinga subina bi amisa chukete siko akomo ba ken akoselinga makamu jeli keba na ken akoselinga makamu ese na tikala komona epeka ate Tebe na safa na ngana zakina ko banga batu. Siko na komo kompa ke veo azaka na boule ko asangelo mo mabe. Après siko hier tanga si c'est mission na glow langi. Ngana ebisi ya pito be o mani voane lo bakezanga eza chuke. Akanga tili ya pito. Era mate ko pa gloria. Akanga kizolo to kanga zolo ti. Akanga zolo. Akanga no bana kanga zolo te ayebe teke batu siko ba yebi YouTube tant yo e ba yebi TikTok tant yo lo bakazanga nga pesa biso bakisi garçon mo bemba mo koti na page na ye a capturer page azu ba photo na ye azu na numéro garçon ko azaki o kazu jo pe ako wanga na lobby siko tant na musi epito bi ezali chuke abi chuke o Captain o moyibi o mesala ba biye libaya tinga bi me ye wana to asela so ba biye ya moins cher parce que so za poso voyager mais tinga asela nga biye deux fois ya obeto ya libaya o pesa ka mbongo katikati biso to sala ngo abetela nga billet deux fois na vie après mbala nga à l'époque ex nga ayo pekisa nga bina ni ko mono garçon abetela ko ba billet te po lobi kuna ayo finga o ke pesa ba mbongo ndambu non nga la somba ko billet so to voyager bien mo bimba poko yo ke na ko so ba billet ndambu emso la nga jobu nga na bise okay na ya tina mbongo billet boy nga na kati na pesi chuke sela nga billet mbang mo ya lokuta na juma mbongo nga tina poche et ça fait que esila na ngo relation esila si quand l'habitant on na live à glow ya ngabi ya pitu na reconnaître o eza chuke ba ja chuke ana posa ya buzz ya pitu abiti na ngana numéro ngo nati na numéro ya pitu abeti be kominga nga gel ya pitu abi oh mais za chuke ya mtazoti na ngaba message za chuke heureusement je le botala tala yebisa nga na kota bezo te garçon azonga abi sa réputation Jaël si ko RSI na yo benga sko de Paris vient na ngamo za na Captain de Paris
de pareil singa mais tu que ça boy pour anil pourquoi nga même c'est l'équipe réputation pourquoi tu bien le capitaine Basidika qui ba yebi n'est-ce que ba yo benge to tien appel conférence za yo ka skonde nganga wanga la kanga ngate zelo ka chuke ndazana vertige sale pour na sali live na tonga na cheba audio na ye et puis na yebisi yela nga audio na nga oyo pesa nga kisi pesa nga audio o nga no sengo kisi ke vie tala boye na na client ou bien vie yebi ke osokole nga bien te azata na audio mon côté. Ce n'est pas la première fois. Elle est à Cape Town. Nakenda Cape Town mobo nakenda côté. Ça non tu le audio lobby to solo nenga comme le quoi kizing. Nakenda Cape Town mobo je crois avant na bota nakenda kota ba mama. Et c'est ça pas n'habite au mima to ke nemo zaka moi deli to bibi to meli to gena fait moi concert à champagne ici après to zonginda. Et c'est nanga. Lobby nango na 6h. Papa botinga. ala musi mama bi mais grand frère na biso atinde les photos babi o ba publier gel mutakala mama bi jamais ale chuke ayo za nzoto ya fille mobo mine za fille mobo amutakala chuke sura chetu nanga siko batu na naku ba ebi ke nana batatu wala kuna beti na tato ba ya mapekate ya ba papillon mais nana tatu loboko mo imba et puis na tatu dana mukongo so bazi ache fille ngo bana so babi chuke po beche ngo désordre il fallait osila ngo temps so osila ngo temps ndeni ni po ngana za vidéo na mutakala te ni photo mutakala era sale ngo siko koma ki champagne bi a porté plainte à la police parce que mutu mo azo koma nga j'ai une chose te ka so pe libolo ba blo mo bongo batali be photo na nga benzoto ya ngati tatu ki la police bi OK to détecter quand tu au place ba sale ngo et c'est na minute quand elle lit moi na minute quand elle lit moi champagne bi maintenant ko sa makam parce que sans autre passe na sans autre passe nda asignala biso abi eza chuke mtasala ke lokwana bamona bi menga ka camarade na été to mo saba jana ndeni basa ba mi be ba jalo na biso ba basi bwendeni na kipa ka été ce que lobby ba benge yo kanda lo banga esinga na zakanganga ana preuve na ngata moko te mbali boso nganga na matière bat ba bo occuper bato ba occuper ezaka bato ba linga ngate nde ba kota mais au fond de cœur na bango na ba cœur na ba bi ke garçon azokosa parce que ngana mono nganga zo tambo ete nganga so pe na ngana ko pesa ba photo poto voyager mamba fali il faut vraiment ya ngo jeli yo yeyo ba suka mana na okina so ma ko se concert avec okindo kité yoka siko yoka lobby yoka audio heureusement na registre qui est ici lobby ba benge kana ide mo senga kana bi faut na registre po choke amuta buzoba yoka siko lobby ne azomi wanga na yoka Anafanda. Yoka le kuta bofani. Yoka lobby. De Paris. Yapito omoni to ami kolo ngana bloquer chuke partout so chuke lesanga akata san po chuke tsalo lesanga ti. Omoni kade na bandi boy. Na bloquer déjà partout parce que na bona ngato no sale mission bata fui ici balo balanga na de Paris na bengio po na biso ke so na sale mission na mona mtako melanga te o jale obanga bakoko mboka te. Chuke akomela maana na boluga. Ba message a lokuta ke ya pesa na kisi na Afrique du Sud. Ngai na zo basuke mana na pesa ye tout ça mana na lo kwaza kama yele te mama bakala te tu répètes ça kola balanga ka mo finga faire te na na mabete de Paris na so na fini faire tu ka pesa na kisi place ni tu ka salanga nga place ni mo kone tu ka pia na kisi ma atala fini faire ya yo nini la kati po oke konselanga makambo lokuta to longa makambo konselanga tu ka yo te tu ka ake konselanga de Paris. Nana ne quoi faire été. Dans Voloba, Chouké, j'ai la bengingai, j'ai la voix dans Voloba, expliquez nous Chouké les marabouza, que mon yo au moningai. Chouké na bloqué déjà. Awa so obenga no yambate na ebite as so oyoki awa. J'ai la fona cha bat yo ka bien pas comprendre. Place na po. Abi po nazo benga gel azo yambate a bloquer ngai yango na kamwe parce que anga ça semblant est-ce qu'il a bloqué pour rien yoka po nazo benga azo yambate na bina bloqué partout oyoka tina suka ndenga lo bake bunga na zakanganga te bat baba ndoke mama kalate tu répètes ça kola balanga ka mo finga faire te na mabete de Paris na so na fini faire tu ka pesa na kisi place ni tu ka salanga na place ni bu kone tu ka pia na kisi
ata na fingi fere ya yo nini na kati po oke kosela nga makambo lokuta tolonga na makambo kosela nga chuke yo te chuke ake kosela zela de Paris ngana nde kwa fere te pardon voloba chuke zana chuke jala bengi ngai abi avant banda koloba explique na chuke nde makambo ezalaki moyoka omoni ngai chuke na bloqué déjà poto na sala émission yo pe fo ya chuke ngano pato sa besa ba audio so sa na audio na nga bimisa ponga na sala na bezo zo luka to sala ngo siko omoni ngande na gaboy nzambe na nga zoyoka basi banini na nga batia mo na réseaux sociaux ko besa réputation batu boy ko la buto poni ko besa batu réputation boy akota parler to sur la soki chuke aboyi kondi makambo ngana otuna ngana etokuta Buzira. Yango ezala te tulanga na ngana saki na musala na komina siko na moni chuke tseli ko sana musala te de Paris azo kosa peka za na musala nde place yo chuke no eza yo te ngana ko pesa poni numéro za chuke ngana tunyo ngana bisoni ya pito na bia pito to ana poto ya pito to sana poto munela senga ka preuve munela senga preuve na la kisha preuve na yo numéro de Paris nga depuis na yeba yo c'est la tolo ba moko po ekene makelele te tolo ba moko ya pito pardon tolo ba moko po ekene désordre te ya pito Ken Piana de Paris biso tout ngane na bona maîtresse atongo mutako panga ngati chuka makana live afinga Karine la chuke vient nga chuke na seki na nga chuke akena kosala émission ake kosala émission pa gloire aloba ke petite na mo ba fui d'ici nta pesa nga batu ndeke na pesa ya photo gloire langue tout kosona yoki direct ena yoki kanabi o chuke vient na chuke bandeli tu ba bêtise na yi poni chuke bandeli ba bêtise tout ali bonso yapito pardon zela poni ebi fo chuke omoni onyo a chuki atindela nga na makama manana soto tiango to tina voix o elobi na pas gloria eza même voix ya ulongola te obaksa te poni na bike chuki osa buzoba zela zela na ngai na zaina musala bobi na ngai yokanganga chuki yokanganga lokute poni chuki bêtise na yi ake osale eza même voix yoka ngakosa jeli show poni na bike chuki osa buzoba zela zela na ngai na zaina musala bobi na ngai na bendi gloria chuki o maître nga na maîtresse opanga batu to opanga ngati chuki opanga batu to opanga ngati pona nini ka numéro na yo okenda kokomela Ken Piana chuki okenda kokomela Ken Piana ke yo zanganga na nga mukolo nini nga osala nganga na nga po numéro na oto na tinela Ken Piana sala de Paris tangu ka Ken Piana senga numéro ya chuke na pesi Ken numéro ya chuke kena meta telefone biminga nga Jael abi mutu banda kofinga pa na ngesa kande chuke via na yo na bi sala siko niveau kimndoki Jael chuke yo ko sama kamtu ba Ken j'étais conscient la sala qui a lobe no kino limbisanga la sala qui a parce que te yo lobe yo te yo azaki kosenga papa mwana na epa Ken Piana asenga na limbisa yi na peut-être so kotano yo ki bien j'étais conscient na senga ki yo o limbisanga zela siko muto azaki conscient o senga na limbisa yo oza muto obandela sous bêtise toza pa batu muto azaki conscient j'étais conscient mais na senga ki na yo attends, j'ai l'envie de le bien, bah, audio, s'il te plaît, s'il vous plaît. Parce que le musée, bah,
neti ngai na consciente okosela nga makambo ke yo za nganga na ngai nga na za na Kisasa yo za na poto mukolo ndiri nga na zo nganga pembe na fali ala fili numéro ebengiye ala kisi mutu abeso obengi mutu numéro ezala te obengi na TikTok eza numéro te na musala nga na travailler na TikTok tuke tango obanda okomela maana na bonduka ba message oyeba te ke maana na ozongisela nga tuke selanga bokoma koselaka makambo otikala opesanga kisi na vie te otikala ozala nanga te omoni de paris osali likambo oyo osali te osala ngai combien de fois de paris tuki aza wana abenganga akesesanga shopping na boya de paris oavie nanga tuki abenganga nakeseso shopping na boya eponi na boya mpona mwa jeke abinatisanga likambo eza yanga te non seulement commune na bongo ko parce na quel piano ngone mutoma mabefu Ukoyoke kosa ke iyo kosa abatu kyo sanganga na ngapu ukoni yo pesa ngakisi la vie mukolo nini na tonaka nimero na yo siko oyoki ya ese bongo ngana zala kanganga sanda zung sa niko yoko ngana zala kanganga est-ce que boyo bongo ngana zala kanganga yo ka place au bien ta potero ka bien ukoyoke kosa ke iyo kosa abatu kyo sanganga na ngapu ukoni yo pesa ngakisi la vie mukolo nini na tonaka nimero na yo siko ekomelaki ken piana ke yo ka siko mutu bongo ngana zala kanganga asomi wanga na nobo komo ko te chuke bezo luki epakolo alobi azanganga te azanganga taza maître asoki mwalimu voilà nganga na maître ezaka eloko makoti tala siko elonga mutu eside commission dana suka Mako asa tupomuna ke sonye kangi chuke na osenga audio na nga ena zena kin na osengo bakisi pardon kolo kofungola ordinateur te ona telefone bato bazo mata ba epa soki chuke na bino wa chuke aza mongo ayekoni na yebi kutu te so azande ngana to mona so ba 5 fois bazeba mika la champagne omi chuke sundeni o kufinza so ba mongo likamuni bandeko ba yebi si papa nganga potisko zaka na live ti siko ban avana fungula pesa mati apesa ngana yena ba audio te ngana za ba preuve ya lobi na preuve ka singana benga ki ako chali alo pesa page me okaka ya ba congolais ya TikTok ashile sala toko sala inane o même na yebiso kanga mamna yebiso toko sala 100 ans chukia na audio na ngabo nganga te na yebiso ke aza maître na maîtresse asala ngo siko salite azana besoin azoba mugu azoba client na TV so asala ngo salite ezake loko alingaki net na PC pass mais azo PC pass te no PC tout monde na to so la mur na TikTok azaki na besoin azwa ba client moni bata ba TikTok ba comment faire so monika voya nganga tout ça ba contacta bango bazali et c'est comme ça j'étais baza chiko asala ndeni soka kena live bata ya prière akangi zolo abimi prophète soka na live bataba TikTok abimi chuke meka imutu yomo yemoko soka na live a prophétie akangizo la bimi prophète mo ba mona makambu kwa sala ndeni azana 5 garçons o ba sala ba travailler nae na 5 garçons na sala ndeni so matinette na live mutu moko obima lobi ndetike oza fonganga yesko yebso papa kana fonganga yo komuno ST wana bana 4 te sikomo mutu papa makamolobi na ngaza so sikomo loko na yebi yango nyoso est-ce que non parce que chuke osali yango mabe soki ozaki patient olinga lokono méthode mususu to fulone to fula ba pasteur mususu na TV oui so c'est no patient donc to fulo lokola ne to fula ba vie mususu a solution mukie oyo fulie makaso ebike mamolo bezango lokuta donc to fula na biso faux prophète soko zaki na mbongo no ngana biso pesa ese pesa nani peto lekisa ko bandi no ko za prophète soko sala ngo salite momo no sarana bat bana balaki buzo bana salite lo coup preuve il parle beaucoup il fait rien capture d'écran achete pesa preuve omoni ese yango moni nazomi lo bana bi garçon yo ndia bana ko inviter nga za na bosa bomanga to azana bezo azata na omwe mamna yebiso ana audio to na tindeleke allo chuke pesa ngai chuke toza Kinshasa ba passeport na biso tuka pena na
Jael mutaka bengi ngai alo chuke ndenga na cheboy nana bezie pa changa ka boy alo chuke passeport ya nan dato tindi zwa numéro ken piana ye wana boka nga glo yo langi chuke ba passeport ya wana faut kanga présent même so poto ba bloquer ça ba preuve mais viens avec ça depuis hier osaka ozo baluka ngako na ye na tongo na bimisi ba audio pour le beso na ye yo ya siko na ye pesa audio ya voix na nga batu ba bi voix na nga batu tout na la voix lokwa mwezi ka so pende mutu to bi ke elle c'est gel chaud mais viens avec de preuves wesh ponga ne na seli ya preuve bwe na ba capture na ko tindolo ndeto sola na numéro na ye moko ya ko tute onde basala ba ya mbata nde basala ka nini conversation mbata biso to abata YouTube te bi nde to sala nde basala conversation mbata biso tout to yebi na ba option tout te bi ka conversation mbata e ko kana na conversation si ya vrai te po ya vrai là ça veut dire que YouTube ya ni ba ben oni WhatsApp vrai tu ke no senga audio nga mama client na yo mto salinga nganga na nga chérie no senga ka audio parce que yo ko na client no me sans audio ndeni yo sakana ngana ke lukona kisi yo na kisi yo mto komino elongi nyose se ko osali da ba zona na basuka munoko bambume bimio zona olingo kufa kana maboka bata TikTok mela kisi na malembe oboma mwana bata sida africaine kuna kufa na sida o voyage na poto ana France ba pesho mukanda pona HIV oza conseil ba pesho mukanda na poto pona sida mais tu cherches des problèmes. Olika ta muto choka te batu ba no refese binoka ta couché combien de filles à Napoto aussi o kanga na bengi ta fille mono bike nengola na vena ngabonga za sida jamais parce que ça me concerne pas o uti na basida na fui d'ici ba bibi sala o papier ba tout na fui d'ici ba yebi ça personne a yebi ngote tout le monde ba yebi ke o kima ki kuna po déjà beta ki o ye poto nzamba bolingo yake na papier na sida tango kome o sala même pas mikolebele o kenda o sambo bina na sida donc o vivre na fui d'ici ba peso papier ba moko. L'intérêt traitement dans ma lème. Pourquoi tu cherches le problème? Osez que na poso bimisaka moi ma beba tu vas comme bien ngao kokolo batu mais sauf wana mais non na kokolo batu sauf wana te parce que yem tabandinga. So ba twandimi mais so ba ta fui ici ba hypocrite mi so gel o kokolo ba nyoso me kokolo ba masida te aza vina eza privé na bite mo yetanga yena kinganga lokutanga fena sali. Sida. Bon zo nganga yo kinganga. On a sida assume-toi. Assume-toi. Tu vois yona o sambwe. Talana elongia muto osenti que a comme na 3e stage. Toi tale ngoma comme na 3e stage ya maladie. O mona plake elongia yinzi mais ana poto elongi nyoso sie baby. Munoko sali ba poto ba zona tout ça mais tu cherches toujours des problèmes. What takeka kuna live na buzoba. What takeka kwa nango. Ese de pa na mama tisa chuki. Alingi nango va chez ese. Nana ko vanda na chukete so matinga kiti ana camarade na ete to mo sa ne ba je wana ndenge to za na besoin ya soka ya mati kiti amato poser ba question cha ba audio ba preuve o ya kinganga pesa kiyo ese naza ku na temps ça déboté parce que na mama biso ku to mo pie kanda abika bano na lambela fufu so ba yena ndako mama o emso lambi fufu teli bomba lié bazota mwana champagne overdose abika ka bango nde ba finisa nga la TV kaka bango nde ba finira ka champagne na komi pena non j'en ai marre en fait na mama ko tsa nga o ka chuke za ko leka na champagne o ba lukara nini yango obima ridicule makasi ya papa so rapport à quoi yo ko zoba vous êtes en train de dire et si c'est pas le cas vous m'avez dit au monde a question qu'il a yé kunda la sengera mata ko ya la mata parce que na lobi ese bosenga ba audio bosenge no ba audio Sony moko ngai na osilisa makambo na ngai na okende ye muta kotikala ekolata ye komikini nasokele mawa j'ai les a changé mon a Jova abunga da mutema do bat bo ina jalte yo ke kala soko na sala ngo ya nani osaka so j'ai on libo mate merci papa bonne soirée Kala ka bata fui d'ici nyoso bon lo balanga ke j'ai plané yaka ko mata tout en fait la pembe yaka papa yaka ok ese bosenga ye omoni base ese base sala kaka
3-4 jours eleki moni buzz et ça la 3-4 jours eleki nango siko tango buzz eleka soni ça biso ozaki liboso lobi ezaki keni pia na keni keni na bino ombe mona mbila abangi na kaso j'ai ça asoma na